Tozuli Baku ya Kolanda Solola plus ya Mokola Lelo. Vendredi 17 mai 2024 yango ebandi Mbotenebino. 17 mai, journée dédiée à la force armée de la République démocratique du Congo. Na combo ya commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, et Sengel Boyebake, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, paix, ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a déposé gerbe de fleurs. Musique, en vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Oui. Autrefois, célébrer la fête de la libération, il y a AFDEL, le 17 mai, il y a chaque année, dans la République démocratique du Congo, et comme symbolique en tant que journée, il y a la force armée, il y a la République démocratique du Congo. Commémoration, Oyo, et Zali, qui souligné importance, puis contribution, il y a la force armée congolaise, na défense, il y a nation, paix, na maintien, il y a Kimia. À travers journée Oyo, chômé et payé, gouvernement congolais, aranaki hommage na ba homme, pe ba femme, Oyo, ba servaka avec courage et dévouement au sein de la force armée de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le 17 mai de chaque année, nous nous retrouvons ici, au mémorial du soldat congolais, pour commémorer et célébrer le soldat inconnu, mort ou vivant, qui a consacré et qui continue à consacrer sa vie pour la patrie, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La nation reconnaissante lui a dédié cette journée mémorable du 17 mai, célébrée avec faste et solennité. Mais également, journée il y a le 17 mai, et à l'occasion pour nous célébrer histoire, paix, résilience, il y a pays marqué dans l'événement historique local la chute, il y a régime Mobutu, paix, événement, il y a aspiration démocratique, il y a Sika. Paix enfin, journée il y a le 17 mai, et à symboliser unité, paix, solidarité, il y a nation congolaise envers héros, paix, héroïne militaire. Aligné. Non! Kasi sengeli koyeba ke na suka ya journée oyo na kombo ya garant de la nation, commandant suprême ya la force armée de la République démocratique du Congo, paix ya la police nationale congolaise ainsi que ya service national, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, vice-premier ministre, ministre ya défense nationale, paix ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a kendaki ko déposer gerbe de fleurs. Ce qui explique même l'existence de ces mémorials du soldat congolais. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est à ses côtés le chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Et il pose l'acte au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et la fleur qu'on dépose au pied du monument du mémorial du soldat congolais est un message et c'est un rituel en quelque sorte. Chaque 17 mai, les autorités politico-administratives mais aussi militaires se retrouvent au pied de ces monuments pour célébrer les soldats congolais. 17 mai 1997, 17 mai 2024, 27 ans, jour pour jour, Nini. Ba Congolais bazali kokanisa po na mokolo ya lelo micro ya Sola Plus etambola ki bozoba détail un élément signé Serf Luzolo Fiston Pero. Le 17 mai pendeza di journée ya victoire hein.
17 nana nde biso tokaniselaka nde koyela eya bongo te ngakutu nafanda na bitabe namonaka bato baoleka tobomba baprovision na bandako ekoyinda me ezaka likambo nzambe nde atindaka ye 17 mai wana fo tofete journée wana po mpa tokenda na kimia nyonso malgré baguerre injuste bazoimpose biso na baeste wana problème ezalako te me ntango ayaki ezali mpena libération topemaka mpe bien. Non, par rapport à jour ya le 17 mai eza jour moko ya référence makasi ezaka mpona le 17 mai ndenge toyebelaki yango ya afdel te mai eza jour moko oyo tobandaki komémore yango déjà depuis kala depuis période ya Mobutu alors comme esalamaki ndenge toyebi c'est pourquoi omoni totiaki yango jour ya afdel mais comme mokonzi ya mboka azongisi yango ndenge ezalaki kala. En tout cas, vraiment, c'est bon à dire à nos enfants que, en tout cas, le 17 mai, il y a toujours l'armée nationale. Alors, c'était ça. On a pu collaborer vraiment. À part ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. On a un journal le 17 bon. Le 17 mai, le 17 mai, ça n'a raté. Car le 17 mai, tu fais il a dit que ça manifestation, ça congé, détente, mais marche, les cas, si c'est pas quelque chose, mais là, le 17 mai, ça n'a raté. Au Vandi Boye, le ça les athées vis-à-vis. Mbongo zo circulé, donc tout le monde va fêter fête. Donc, vous savez que le gouvernement a fait la maramabisse pour 17 mai et ça la ndenge Kabila tikakaya. 17 mai, il faut pas nider ango. Pour nanini, Kabila a kosaka biso teo bataba congolais. C'est do bazobo mabandi kuna biso na est. Siko tuzo souffrir. Nani mutamembili biso nani? Journée de 17 wana. Il faut pas nider ango babusa nango. Bati ango lisusu na nante. Bati application te, il faut pas nider 17. Les dispo izali journée moko itibiso na asi tina lelo kuna na est bazufa bato bazokufa bazobiole bazosanini makambo kirikiri alors fete wana ndigini donc tuzofete sengo ya kuluba bandeko na biso bakufi tuzosepete tubeta maboko lobeleki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki cardinal Fridolin Ambongo nini ezalaki au centre ya masolo na bango bozo ba détail na commentaire oyo. Souci ya kopesa ba éclaircissement nyonso sur ba propos na ye oyo azali ko juger des malentendus na ba réseaux sociaux. Cardinal Fridolin Ambongo ayambamaki mokolo ya jeudi 16 mai 2024 na cité ya Union africaine et pas ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Après entretien na bango, Cardinal Fridolin Ambongo atalisaki ke azali très satisfait na entretien na ye Oyopo et permettre ye atali sa lumière na père de la nation Fachi Beton sur ba mwanza nyonso oye bandaki kotambola na ba réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Ben, je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église,
notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Noko face à agression ya mboka na biso, République démocratique du Congo na Rwanda ya Paul Kagame, peuple congolais aboyi distraction et sengeli toza na bomoko pe bolingo pour l'intérêt général ya République démocratique du Congo pe ya peuple na ye. Totika Fachi Beton kimia azala concentré. Kejo. Élection et bureau définitif pour installation dans l'Assemblée nationale. Et comme ça, Mokolo ya lobby, secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya AK47 a gagné accompagné ticket gagnant na poste ya premier vice-président na IDPS. Kuna vous avez détail n'engelikaki. D'abord, je tiens à vous remercier sincèrement quand vous avez levé l'option de nous accompagner, ce qui est une bonne chose. Dans la répartition des tâches pour les tickets de l'Union sacrée, l'IDPS, notre parti, avait utilisé la voie de la sagesse pour ne pas apparaître comme gourmand. Nous avons choisi le poste de premier vice-président au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas qu'à l'IDPS, il n'y avait personne qui pouvait occuper le poste de président du bureau de l'Assemblée nationale, mais c'était juste un enseignement qu'on était en train de passer dans les têtes de certains hommes politiques de notre pays. Nous avons déposé une seule candidature. Et par la même occasion, je demande aux uns aux autres d'utiliser la voie de la sagesse. Le peuple ne nous a pas donné le mandat pour venir étaler nos disputes sur la place publique. Faisons un grand effort pour respecter notre peuple. Notre candidat est connu de tous les membres de l'IDPS. Le professeur Dr Chilumbai, qui est à ma droite, à qui le parti a fait confiance pour nous représenter au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que certains iront comme indépendants ou bien, c'est ça votre préoccupation? Oui. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Même les députés savent très bien qu'il était élu sur la liste d'un parti politique. Le reste là, ce sont vos commentaires, vous de la presse. Je ne sais pas même quand vous parlez de la crise. La crise par rapport à quoi? Chacun de nous est conscient de ce qu'il pose comme acte. Je viens de vous préciser ici que nous, l'IDPS, nous sommes la première force politique de notre pays pour cette législature à tous les niveaux. Nous sommes la première force au niveau de la députation nationale, provinciale, sénatoriale. Nous sommes la première force. Si on n'avait pas tenu compte des autres, ou utiliser la voie de la sagesse, on pouvait occuper tous les postes. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un cadeau. Ou bien à l'IDPS, on manque la crème intellectuelle qui pouvait occuper ces postes-là. Puisque la personne que nous venons de désigner, c'est un professeur d'université. Cela veut dire quoi? Il peut même être président du bureau de l'Assemblée. Il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'exhorter les uns et les autres de comprendre qu'il faut utiliser la voie de la sagesse au lieu de créer une crise artificielle
pour leur intérêt personnel. L'IDPS s'est battu pour notre peuple et l'IDPS restera toujours derrière la population. L'autre fois, quand j'avais désisté pour ne pas être candidat à ce poste, certains même m'avaient traité de fou. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui commencent à me donner raison. C'était un enseignement de montrer aux autres que non, même si je n'occupe pas un poste officiel, je dois toujours vivre. Il faut privilégier l'intérêt général que l'intérêt personnel. Natour na bango PEP AAAP Oezadi composé na Lambert Mende Steve Mbikai et consort Batalisa Kiboé. Oui, nous sommes la plateforme électorale AAAP. Il y a 44 députés avec l'ensemble de ce mosaïque et qui fait d'elle la troisième force politique de la majorité parlementaire. Nous sommes venus ici vous savez, il y a eu le collège général de la maire publique par certains collègues sans tenir compte de la politique ni des groupes provinciales. Alors l'autorité de la majorité elle est infinie et c'est le chef de l'État qui est venu pour remettre de l'ordre de la majorité pour qu'on tienne compte de ces équilibres-là. C'est ce qui fait que honorable ambassadeur ici est le président officiel d'abord des PAAP mais aussi de la majorité parlementaire. Nous demandons, vous voyez, comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous demandons par respect d'abord à ces corps politiques, mais aussi à l'intervention de morale de notre armée politique, à tous nos collègues députés, de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous a fait par nos adversaires, nos ennemis. Il maîtrise bien la situation de la sous-région et sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Merci. C'est pas une rébellion? C'est pas une rébellion au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée. Est-ce une rébellion? Est-ce qu'on peut se rebeller? Est-ce qu'on peut se rebeller contre soi-même aux directives données par l'autorité suprême de la famille politique? On vous dit que la famille politique n'a qu'une seule. Christian Tungila Oyazali Bongo PCA ya Sensap a rencontré qui lobby eleki ba maman veuve pe orphelin ya ba militant ya UDPS oyo ba bungisa milimo nino zalaki au centre ya masolo na bango za ba détail ni limo oyo. Ah oui, et ça là qui une ambiance moko ya kosaganate avec pleine d'émotion et compassion. Rencontre ya lobby eleki esika wapi PCA ya Sensap Christian Tungila ayambaki ba maman veuve pe orphelin ya UDPS Tshisekedi na cabinet na ye ya Musala situé na commune ya Gombe. Na masolo na bango PCA Christian Tungila azwaki ton ya koyoka ba témoignage ya ba membre ya ba famille et prouver oyo babungisa ba être cher na bango. Nous avons fait de la démocratie, nous avons fait la martyr. Au Banouvel Baboma Bango, à cause d'intérêt à parti, à cause d'intérêt à Mboka, à cause de la Bakonzi à parti. Donc, nous avons oyo, il dépend ça se perdre. Parce que Yamoutuya, n'a pas poison, n'a pas coupé, n'a pas coup de balles par-ci par-là, n'a pas lèvement par-ci par-là. Nous avons dit qu'il nous faut mettre sur un cœur que non. Fait tous dans la fondation. Fondation pour bien soutenir. On fait les soutenir, on fait. Maman Bisoba na obiso yo. Devant moi na yo oyo pona, moi na yo oyo boti. Au pandémie que za lokola moko na biso na partenariat pour soutenir biso ba maman ve ba tout moment chaque temps na tanga pasi na tanga bisengo na tanga matanga na kasa komona ki ba image mutali boso ay kotala biso na kolekisa biso nde to perdre moi na biso garde républicaine. Ezalaki papa atika abiso te. Na tournaye monsieur Christian Tungila CPA ya Sensap azalaki na ba mot juste. UDPS viva viva. Na ebi ke bosalinga confiance
yango nde esali ke lelo botika bandako na bino bamosusu balonge mosika bayeti awa na ville kokutana na ngai na bureau eza esengo makasi par rapport à bolingo bolakisi nga mpe nazwi engagement ke na redecevoir bino te na maloba nyonso oyo asi akangi na se na likolo mpe lola ekangi banzela nyonso oyo asi afungoli na se na likolo lola mpe esali nini bosalanga confiance ozala desu te nakanisi mokonzi ya mboka azwaka barapport ya ndenge tozosala mosala ye mpe aza desu te na confiance oyo apesaki biso na mosala oyo toza kosala lelo lobi mpe soki akomema biso esika mosusu akozalaka desu te ata moke te Tala! Rencontre audio et permettre non seulement pour nous soulager la douleur ya ba maman veuve orphelin car si ezali pe façon ya ko renforcer ba lien ya solidarité au sein ya parti IDPS Tshisekedi boyende izalaka yo na 14e rue na quartier Kimbangu na commune ya Kalamuti mokola lelo bamelaka mai ya mabulu reportage. Ezo sala na pasi makambo zali koleka na awa na 14e rue tozali na quartier Kimbangu, plus précisément na commune ya Kalamu. Ndenge kaka bozali komona boye awa bokondima teke population bamelaka mai ya libulu oyo bozali komona yango pe baselaka misala nyonso pour depuis 2019 bamona nanu mai ya régie des eaux lisusu na barobine na bango te barobine ekauka ebongo pe soki otali libulu yango façon bazali kotokela mai na place ezaleli okoyoka mawa yoka lisolo 2019 avenir obimba oyo comment on vit avec le boulot on a boulot antenne on a vite ça biso awa depuis confinement donc premier confinement deuxième confinement to banda wana donc ti lelo to suna mai te na be na biso 14 mairie o nyonso Kimbangu na Kalamu to suna mai te mai za la su ba bongisa biso to lobani ba ko bongisa ti po to yo ka su val moza ko kuna za o kangama ba bongisa on va déboucher comme ça biso to no mai on s'en na bango pour deux perdre les clients ba perdre déjà si on perdre les clients on c'est perdre tout kala mais on se sent mai donc ça mai pour ça la mai ma boto to lambelango to zo bamsu to melango pour et ça malade et on cause to éviter to banda nga boye ka confirmer ka boye mai za la soute ma soute si on va en bander ko la mai za la on se sent mai c'est ça bien que tout mai ma boulot boye tala ka de to ke zone image notre retour mai ona doka na kati ya RDC ana Kinshasa tonyo kwa makana mai pona nini papa na nina yeba so doza na RDC biso doza na RDC pokoma banda to sali de 3 ans yango to zanga mai surtout na baba na biso 14 mai ebima kate mai o ndeti ngana za mutama na lamba spaghetti na lamba tara mesa na ndeza sikoyo ndenge ni na kende ndambela mai ya libulu pour que solution les a bouché pour luki ba tu minene vraiment on va pas na facile ya kotoka mai liboso kuna kaleza ki mwa maba ndeka so mama ezo mama ine des mboka pe beba déjà to la muka rapete mais mai ebima rapete ata bola mu ine bo mona pe mai te des bo mona pe mai te pour que la solution pardon banzo de était beli biso li kwa ko même ke do luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de était beli donc ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta oboko langa ba mai ya de bulu mai pasi hein no fogo na nzila mai ye to ga mai hein mai pasi penza hein mai ya de bulu to sepelite mai ya de bulu penza
ezalaka maya libulu ezalaka te lofungula nzila totokaka mai tala neti mona oyo façon azali kotokela mai na risque nyonso ki adinda na libulu en plus libulu yango mariage na courant ndenge kaka SNEL na Régie des eaux banyokolaka population ya Kinshasa. Mama olobi nini? Ya fongo nyonso ekomaka pasi na ba mai pasi kolia pasi nyonso pasi kokilango ekufa otoni toyeba pete Régie des eaux azosala eloko te mai eza te courant balongi ezalaka te Papa directeur ya Régie des eaux Papa David Chilumba kokamwate ndenge omimoni awa izande pona 14e ri na Kimbangu na komini ya Kalamu bazali kosepela te yango balobi yomoko nanu yaka awa omekata kopo moko ebongo tala ndenge ko se sentir ya pasi heke yo banzoto ete beli biso likwa ko memke ko luka ba mai ko memanga na mutu nzoto ete beli don ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo soki nzoto ngo kufi bana na mutako boko langa ba Nina Wesila Kate Sola plus ya mokola lelo et komi na suka botika to souhaiter joyeux anniversaire na Boubacar Jimoni azali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo tozali kolia tozali komela avec un pacte pédologie profitez bien na mokolo na yo jogo ya mboka que du bonheur bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Serge Lokondo azalaki na sima caméra accompagné na Jacob Kayanda régie finale et Simbamaki na main de maître ya Jérémy Foueta Bama Tabakita Baba Lukana Mabele ngai na bino tukutani lubi.